toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Soki na kokoma ministre, pe na kozala ministre ya finance, pa ngai na bande kopesa Félix mbongo na ngai. Tellement na salisa Félix mingi, na sunga Félix na mbongo na ngai tango wana azalaki nanu national ya IDPS, secrétaire général adjoint IDPS, na pesa ngai ba mbongo na ngai belé, yango ata na dette na ngai kwa nomenga ministre. Ti sikoyo nazolo. Le ministre Nicolas Kazza d'excellence a été conseiller moko te au nom de l'IDPS. Na baliso batinela qui IDPS a tinelé 58 membres, cabinet na mobimeza plus ou moins 170 membres. Dans la cette défi, on a conseillé na liste à partir abima le nom de Nicolas Kazza conseiller en charge des marchés publics PPRD. Coordonnateur, il y a service financier PPRD. Tous les coordonnateurs PPRD, FCC, pas na militaire na ba personne va conseiller OT. Ce sont les incompétents. Yo comment vous avez incompétents? Vous mettez boloko bino. Dans la biso to mettez ba boloko. Boloko te me ba boloko. Et je me suis tossé sur l'émission dans la banque de l'émission de Batouren sur la baïonnette. Il connaît l'ito. Le parlement de Bouna n'est pas le parlement le plus dangereux dans la ville de Kinshasa. Nous avons le parlement de Bouna na pompage. Oh si quand Kabila no va na kanchaji. Nous avons le parlement de Bouna pompage mais nous avons le Kabila kendi. Oh ta famille no mo risquer le Kanazate. Excellence, nous avons des IDPS, nous avons préparé l'équipe. Il y a 200 personnes, 500 personnes pour avoir positionné en 2023. Il y a un peu spécifique, on va poster dans le conseil, nous avons un bon moment IDPS. Dans le niveau, nous avons sa partie. Tu as dit, tiens, matata, matata, païpaï, manzao. Pas vous dans la contribution IDPS wapi. Si IDPS, nous avons la campagne de Outawapi. Dame Nicolas, comme vice-ministre, ben jonction, nous sommes dans le cabinet, voici une fille partie. Parce que tu dis, non, mon combine à lire. 2023, tous à la carreau. Il y a une photo chargée bino, bami bignon sur la varis à l'hypopo. Oh, c'est la première partie. Deuxième partie, nous allons comment on s'enrichit. Tu fais ça là après on a vu d'abord image oh tu mine Europe. Oh tu mine Kinshasa. Yo les Guinati banana. Vous se souviendrez encore du chef de l'état de la consultation. Balinga va telemi, il mena vandi. Voilà nini? Abi Félix, avec vous Félix aussi. Et c'est Félix aussi. Donc, président Félix, message au Ezalingai Major Willy Ngoma Molobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Naye kopesa bino limbola ya mayema eso oyo tosili koloba na lopoto. Tolobi nini? Tolobi eti. Esengeli na bato bayeba eloko toye koyebisa bino lelo. Makambo mingi mazali kolobela po na biso toye kobundisa mapinga ya FRDC kati na mboka ya Chanzu na Runyoni. Maso bozali koyoka ezali lokuta. Ezali bosolo ezali wana te. Biso toza bato tolingi makambo na mboka ya Kongo etambola alima. Makambo ezala mbilinga te. Toboyi makambo na mbilinga kati na mboka. Me tango iso tovandaka. FRDC eyaka kobeta biso esika tozali. Mais tovandi kimia. Poete tolingi kimia na mboka. Yango boyoka katango iso président na biso Bertrand Bisimwa ayalobaka makambo lina. Makambo ya lobaka ezali nini? Ezali makambo oyo bozali koyoka. Makambo na kimia nde tolingi. Yango baye balobi susu nini? Balobi ke biso touti mboka ya Rwanda, touti mboka ya Uganda. Ezali solo te ba papa ba mama bandeko. Tozali bana mboka. Bayebi biso malamu, boyebi biso malamu. Touti Rwanda te, touti Uganda te. Tolongwa Uganda banda kala. Depuis le 14 janvier 2017, tolongwa ki Uganda. Toye na mboka ya Congo, mboka ya Bangkoko. Ndesika tozali awa na Ruchuru.
navandi na Ruchuru, tovandi na Ruchuru, nde maema sozali kolobela bino, tozali na kati na Ruchuru. Boyoka makambo na lokuta te, tovandi awa na Sarambwe kimia. Yango toye koyebisa bino na bokuse ezali makambo lina, ezali bisote tobeti Tchanzu na Runyoni. Merci.